Capage TV. Capage TV. Étant prophète, je viens déjà vous dire ce que je vis. Notre match compliqué, ça sera le match contre l'Ouzbékistan. Pas avec les Colombies. Retiens ça déjà. Nzamba zalaka na football te. Nzambe na kati ya football azate. Nzamba zalaka na kati ya football te. So moni un prophète azope sa prophétie à football aza prophète sa nzambe te. Nzambe na makamba football azalaka te. Et puis na oblobelo omoko mama Kapache. Coupe du monde de banda robeta kala ba prophète bazala wapi. Kaka tangu RDC et Ken mondial nde ba prophète babimi. Ezalaka bongo te maman. Les gens commencent à blaguer avec Dieu. Hein? Comment prophète a sabi RDC a gagné 4-1, RDC a gagné 2-1. Comment y a un prophète comme une audacité a fait ça score y a match? Non. Capage TV. Moi nanzamba robi na ba danse wana te. Ba danse wana ils a ba danse oyo comment on appelle ça? Bato ba sala musique classique. Ils ont la danse mususu oyo ego ko influencer mutu na kata sexualité sexuellement transmissible. Voilà. Donc c'est-à-dire que ba danse ya modèle wana déjà ils ont comment on appelle ça? Ils ont kotisa bana nzambe na kati ya ba fornication, ils ont détourné bana nzambe, ils ont kotisa bana nzambe directement na kati ya ba impudicité, ba genre ba danse bongo. To maintenant on pas Michael Jackson ba danse bande gobina wana. Il ngo laksanine. Automatiquement azote ya batu que en tout cas il faut bosala ramasumu bobimaka na batu bosala boye. Déjà la danse peut exprimer la joie, la danse peut exprimer la rébellion contre Dieu, la danse donc c'est-à-dire que il y a plusieurs significations. Bato basala musique classique maramna lo babayebi. Capage TV. Babenga ngo na bitendo balingala comment mais sala ngo na lolenga bien. Vous voyez, ça là on a le lenga bien et surtout que il y a cela où on a comprendre par rapport à Maramozo les gars actuellement au moment a mutu mususu en réalité azana e chantre ozana au chantre alors ozoyemba banzembo ya bien ozosala ba texte bien mais automatiquement tomoni yokomi ba moko pasteur tomoni yokomi ba moko prophète ndeti ba komo muso tangelinga na osimba te parce que zape na bato nzamba benga. OK. Zape na ba nzamba benga ba zape na kati appel au ministère au salut mais zape na ba oyo bazara kati appel au salut mais directement ba komi comme si ba ministre de Dieu ba komo sangisa bato alors que nzamba bengi ba ona kati loyembo. Bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botu nanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati bozo lukabiso wapi bo lukabiso musikate ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisami soute bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo keba okoya kotika bana ba orphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu boya mobondo ekeyo. Ba mama nyonso na bengi bino nalobi bien ba mama nyonso na bengi bino chirurgie tenga na sali na lingi yango pete kata na lingi te ezopesa pasi ba maman garder silhouette na yo ko garder pe silhouette eza état d'esprit mais na ebisa bino te naturel MK yango ngade ana fongola ki yanga na bandi yango nga mama Kapache na yaka na biloko ya aventure te na biso MK eza disponible oti ko bota zela inane après inane obandi na te oyo libumu ekosila yo nyonso obengi partout dans le monde va otindela yo
nga na travaillaka na mama Mazé so na bengi kaka atindeli ngai komela yango 2 fois na semaine ozala na constipation ozala na libumu etonda mafuta ekolongola bolanda nzambala te nakoba pena ventre plat pona MK na conseiller bino ba maman thé naturel pona kokitisa libumu uniquement na lobi bien libumu MK numéro yango wana la télévision est disponible partout. Bienvenue dans Capage Télévision. Merci d'avoir union sur Rolanda Bisso en tout cas. Bisso tout un prophète, révérend Gédéon Maëli. Voilà, Aza invité na Bisso ya lelo to solana parce que ba révérend peut appeler ça la prophétie hein, tout na une question est-ce que ça a approprié la prophète à ça la prophétie to mosali na nzambe nyonso à cause de ma parole de reconnaissance. Eza yango prophétie za nini to Bisso to éviter. Mais révérend Gédéon Tosolana de tout et de rien, Azana comme représentant, il y a Basai Nanzambe au Tokosolo la penaye par rapport il y a ma question Moussou Aza invité na biso o ya Niati makole ya Capage Télévision pour la première fois to yambio boye imalamu. Merci beaucoup maman Capage Nazane Sengomi nyakolekana na plateau oyo. Et en tout cas bonne fête na profiter na souhaiter bato bonne fête partout au Baolandanga. En tout cas, bonne fête de l'indépendance. Na ba nyonso pe na ba bonne nyonso ya Capage Télévision. Nzambe alola apambola bino. Contact ya Capage Télévision ni memio ni o apprécier ki nini pour le loza la peut parmi ben invité là. Bon, et loko on apprécie qui beaucoup plus makasi ça d'abord émission sur ça la mamalamu. Merci. Et impressionnant nga tellement makasi. Yonga pe na sepela kina lekana awa pour na ko annoncer pe pour na ko lamusa peuple de Dieu. Au bazana nous nakati ya rolala na plateau ya Mama Capage Télévision. Ouais, le 66e anniversaire d'indépendance ya Congo hein. Les jours auto yambi au mani na peuple congolais et puis le roni oyo moni ya concret ya malamu na mboka na biso. Et loko na moni ya malamu voilà. Et loko na moni ya malamu parce que ça d'abord nazomona mboka na biso évolution za malamu mingi. Nazomona président Fatou Beton on a PCM Mbote ici Kazali en tout cas initiative eza malamu nazomona pe développement ya mboka na biso en tout cas c'est ce qui m'impressionne beaucoup Aux en église ni on rappelle biso église eza mission évangélique gagner les âmes pour Christ. OK. Eza na Mongafula et bisika on a evraka musala nzambe. Bandir on a nini qu'est-ce qui t'a poussé à recevoir le Christ et puis muto ayambisa que le banzambe. À ce jeune âge, peut accepter facilement les akina. Bon, en fait, Nabotami d'abord, la famille chrétienne. Okay. Et ma grand-mère, elle est une prophétesse. Okay. Et dans la grand-mère, parce qu'elle n'a beaucoup mis pas grand-mère, Yende Moutou à la Kisinganzela Nzambe, pena komi na niveau Nazalelo. Et na salué Bissikaza, maman Clémentine Kandengi. Nzamba pambola encore une fois de plus. Ah comme ça que mutu makasté. Bakoko ba gatara bakoko na maman hein. Vraiment té a comme ça papa na maman bazalaki té. Papa na maman bazalaki té à l'époque. Okay. Et c'était la grand-mère de Abokolingai et Yependa Laksinga de Nzambe. Amen. Ah c'est bien. Donc c'est un peu ça sinon na bandi makamwa Nzambe utabomo ananga. J'ai reçu Dieu, j'ai commencé à prêcher partout, na Wende, na Teya Batu, na Banzela, et puis jusqu'à ce que j'ai reçu une vision claire, le Seigneur me l'a dit, en tout cas je dois œuvrer, je dois commencer le ministère. Na bandi ministère na année 2020, na bandi ministère nanga, mais ko banda année 2020 na bandi ministère, mais na bande o yava to comme année 2020, na zalaki kana kata ko Teya Batu, ko œuvrer ba mission, ba voyage, etc. Okay. Ah. Pasteur Rizaki kaka koko ne muta orientaki. Voilà, koko ne orienté ngai. Koko bande ko sambela na Salem universitaire. Salem université de koko bande ko œuvrer kuna. Alors abande ko memangai tout ça et azo laksanga nzela nzambe fo sambela ka kotaka na ba département intercession tout ça ba orientation wana ndesali force nanga onazalelo. OK. Na ba jeune oyo le msusu ba mona ha mosala ya nzambe ezali musala moko ya pasi na baoni swazana na badoute auque ça va on y a chrétien. Bon, maman Capage musala nzambe za pasi oui parce que il y a CLAP so na ko baksa maloba mususu likola maloba oyo
il y a cela oyo pe bazo comme kotisa na makambo nzambe aussi longtemps bazan appel nzambe te. Parce que na Bible tu as deux sortes d'appels. Tu as un appel au ministère au salut, tu as un appel au salut. Alors l'appel au ministère au salut, izaba oyo ba bengama basalela nzambe bazala beaucoup plus ba diriger en fait, bazala ba leader. Mais l'appel au salut ça oyo andimeli Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc yatika la kakawana parce que tout mon exemple oza batu baza ba chantre ba bengyo na boyemba directement au komi na au côté na appel au ministère au salut comme te ya batu au komi leader au komo sangsa batu. Alors que au bengami n'appel au salut au yamba Jésus pe ya ko teya liloba nzambe na nzela loyembo. Et non aux hôtels liloba nzambe au komi mbala moko ministre de Dieu alors que za na quatre appel au ministère au salut. Maman Lombo ba Toms ba Nadège ba Banani sanga la tangi loka ba fond. Bon maman Kapash. Maman Kapash. Ngana ko ba nakolo belo omoko. Omoni makamwa nzambe ba forçate. Si tu as reçu l'appel de Dieu, au bengama l'appel au ministère au salut, en tout cas salango na lolongo bani ba benga ngo na bitendo ba lingala comment mais salango na lolenga bien. Vous voyez, salango na lolenga bien et surtout que il y a cela où on a comprendre par rapport à Maramozo les actuellement au moment mutu mususu en réalité azana e chantre ozana au chantre alors ozoyemba banzembo ya bien ozosala ba texte bien mais automatiquement tout le monde est comme un pasteur, tout le monde est comme un prophète. Ndeti ba comme muso tangelinga na osimbate parce que zape na bateau nzamba benga. OK. Zape na ba nzamba benga, zape na quatre appel au ministère au salut, mais zape na ba oyo bazara quatre appel au salut, mais directement ba comme ici ba ministre de Dieu, ba comme sangsa bato alors que nzamba bengi ba on a quatre loyembo. Vous voyez, nzamba bengi ba ngote ba sangsa bato ba comme ba leader, ba bandako abandako te ya bato. Donc moi Nzambe nyonso akoki évangéliser, il peut prêcher la parole de Dieu, mais ko sangisa batu, au sali église, au bandotel lo banzambe, en tout cas so benga mate ko sala yango te parce que musala Nzambe za passe. Donc na pese exemple moko na Bible batu ko ba Jonas, Nzamba biso bi kendo te na Ninive, mais Jonas a kimi na ye parce que bi ke musala oyo ndoyo Nzamba zo kotanga na kati za musala moko passe. A kimi na ye akesa makamu na ye. Mais le col les appelle na ye Nzamba zongisa ki ye. Dans ma zone automatiquement à ça émission wana. Alors si tu es appelé à servir Dieu, gloire soit rendue à Dieu. So bengama na kati ya ministère, na kati appel au salut ya ministère, c'est l'anzambe na ndenge moko ya droiture. Mais so bengama beaucoup plus na loyembo, c'est l'anzambe na loyembo comme code sa te bisika onzamba benga ote. Voilà. Merci en tout cas et ba texte ya lelo nego lobi wana yo mo ondeni par rapport ya ba nzembo comme ko yemba Maman Kapash en tout cas ba texte surtout ya TikTok ba texte et baby makasi ba texte et baby makasi tozomona et makambo nzambe texte to banda biso to banda ki banda ko tabso na présence nzambe lo ba papa le moloto oyoki banzembo na yo mikotisi na kata présence nzambe ba texte a mikolo yo eza malamu tozomona na musicien mondain na yo moto osela nzambe bozaka ndenge moko différence ezate donc ozomona na texte ya musicien mondain na texte na yo poka otie kombo a Jésus mais rythme ezokende ndenge moko ba danse ezokende ndenge moko ba danse ezokende ndenge moko donc c'est-à-dire que différence ezate le monde dans les églises de yango tozomona ezo salama tozomona yango partout na ba texte ou soit disant ba artiste gospel tozomona yango na ba texte na bango na ba danse na bango c'est-à-dire que ba cheka kombo à Jésus mais en réalité au bazo sala ça ne reflète pas Dieu, ça ne reflète pas bananzambe na ba texte na bango ça ne reflète pas yango moni na ina pesa conseil moko et pas ba musicien gospel en tout cas bobongisa bo komara ba texte ozo ko édifier bananzambe et permettre bananzambe ba kota na kati ya présence nzambe bo komara ba texte te oyo ezo bema bananzambe lisusu na kati ya mokili alors tozo yeba te différence ezo yeba na lisusu te ba danse ba mabine utana lola tu ba pourquoi ba boya ki makinu moko maman ini sabina kia ba chrétien ba siliki makasi mais révérend Gédéon bino mo ba ke ba danse utana lola ngona ba mutu ashimsu ya okanga ba veste na loketo Maman Kapash nena ebisi bino na temps au tokomi il faut pas na nzambe ba na notion ba comprendre ba za la éveiller parce que ndeti na ba danse oyo notre sœur Eunice
abande kobina ba danse wana so tali yango za ba danse nzambe te mwana nzamba kobina ba danse wana te ba danse wana eza ba danse oyo ezoko comment on appelle ça bato basala musique classique ils ont ba danse mususu oyo ekoko influencer mutu na kati ya sexualité sexuellement transmissible. Voilà. Donc c'est-à-dire que ba danse ya modèle wana déjà ils ont comment on appelle ça ils ont kotisa bana nzambe na kati ya ba fornication ils ont détourné bana nzambe ils ont kotisa bana nzambe directement na kati ya ba impudicité ba genre ba danse bongo to maintenant on a pas Michael Jackson ba danse bande gobina wana il ngola ksanini automatiquement azote ya batu que en tout cas il faut bosala masumu bobimaka na batu bosala boye déjà la danse peut exprimer la joie. La danse peut exprimer la rébellion contre Dieu. La danse, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs significations. Bato basala musique classique, maramna lo baba yebi. Donc c'est un peu ça maman Kapash. Donc mokile komi sens inverse, mokile komi en inverse. Donc c'est-à-dire que makambo biso toyebaka pa ba chrétien to mona ngo susté makambo changé donc tout monde a déjà détournement dans quatre églises cela annonce déjà que mokili est commis presque à la fin. Kala tu vois comment on a évangélisation na ba wenze évangélisation na bopito évangélisation voire même dans ba famille o boto yebité na quatre églises évangélisation ezala qui vraiment vraiment très solide dans bopito mais lelo ba pasteur nyonso sans exception batikelaka ba frère ya mpiaka o bazaka ba komi moi bafle na moi ni mabonza na ye na ba boulevard les occupés sauter partout. Pourquoi bino ba église bosala même pas ba réunion bosala même pas ba campagne pour la raison que la paix ba bonnes habitudes to critiquer ba sala nzambe e ba yembi mais bino mo charge wana bo décharger maman Kapash ina biselo moko omoni mutu déjà azi musala nzamba commission di gablo a commission ngo boutique ozana soucia baninga ndengeni mutu déjà na mutu na ye obike ya no en tout cas o eza bor na ngai o ndeza boza entreprise nanga mongo abane utakawa minerval ya bane utakawa yebisanga akende ko bondela pona bato baza malade na hôpital ndeni akende tia na ba wenze ndeni parce que bidake bon na ye pesa ke déjà mbongo et futela ba ne classe azo mbongo malunga donc azana tina take ndo bondela muto azana hôpital ana tina take ndo sala évangélisation pona ba mama oyo ba yebi nzambe te ba bongo la mutema azana tawana te c'est-à-dire que ba chrétien il faut en tout cas to tambola bien to tambola malamu mingi parce que muto abenga yo il te voit il y en a plusieurs oyo bakansage ba makambo salaka to makambo osala nzamba mona bango te il y a un jugement pour tout le monde mutu nyonso le kana jugement yango moni photo sala makambo bien alors église wana oyo nzamba pesi responsabilité to ba amo oyo yozo kamba wana baza ba am na yote bango pe bana bezo ba gagner bokonza likolo alors faut sala yango bien et mbongo wana ozo kota eza pour l'église eza mbongo na yote ozolanda eza pour l'église. Alors mbongo wana ozo kota na kati église wana eza mbongo te faut foutre ba frais scolaire pour na ba na yo eza mbongo te faut pesa ba ndeko na yo mais eza mbongo pour soutenir l'église yango moni musala nzambe faut batu basala yango bien parce que ebele ya batu ba me mabana nzambe na kati ya perdiction déjà tant yo pasteur ozolia ka mbongo église et tant mususu diacre oya konta mbongo église ayebi ke pasteur alongola moi quelque chose apesa à moi siné na bana et continue na biloko olia yo kasi diacre me ma témoignage ni pour na pasteur vous voyez donc ayebi a pasteur na biso de alia ka mbongo église yeba ke yepe tango okutana batu mususu ayebisa bango kabite nga pasteur na biso alia ka mbongo église après lobi pe tango yepa okoma pasteur akomo lia mbongo église yango moni mokili ezokende tellement mabe makasi muta bongo ozana société ke non akenda kendo sambela pona batu na kati hôpital akenda te ya ba maman ba yebi nzambe te parce que bi déjà que non yebo na ye azora déjà aliara déjà azara de bien yango moni mama Kapash ngana ote ya ba chrétien o ba olanda biso sikoyo na plateau na yo que en tout cas soko moni na l'église déjà pasteur azozara déjà mbongo apesaka ya wenze asalaka boya zonga bo afutaka ba frère ba gane église na nzamba zate parce que un vrai chrétien atala d'abord intérêt ba âme un vrai chrétien atala ba intérêt ne personnalité atala ba intérêt personnel la famille na été un vrai chrétien kutu ngana monaka à l'époque ezalaka mutaka sambeli pona mutu azim mbongo apesier mais lelo comment mutaka sambela pona mutu peut-être na hôpital a osenga so muta malade mbongo yebisanga muta obela ozambongo
Comme c'est bon. Non. One is évangile. Évangile, il faut tout ça là bien. Évangile, apôtre, tout le monde a bango, évangile, boété. Na maram tout le monde a chiko. Non. Bible Philippe à na Samarie, il prêcha la bonne nouvelle, à quel point magicien bon la mitema, à quel point tebele bon la mitema. Mais lelo makambo ezara susté. Au monde a muto kende pena na ndako mutu ba se sacrifier. Na pese exemple tout benga ba grand pasteur au bazana l'église na bango. Au monde a été à longoli makona ke tala mundimimo bo na hôpital, asambeli pona e ba sala angote. Ils apprennent au total sabiso que na temps auto commis en tout cas exactement mabé. Bible na Ephésiens 5:16 racheter les temps car les jours sont mauvais. Déjà si na bongo photo comprendre que mokile commis presque à la fin. Ma prophétie à match zobima yo sakolité on a lui ça. Étant prophète, je viens déjà vous dire ce que je vis. Notre match compliqué, ça sera le match contre l'Ouzbékistan. Pas avec le Colombie. Retiens ça déjà. Nzamba zalaka na football te. Nzambe na kati ya football azate. Nzamba zalaka na kati ya football te. So moni un prophète azope sa prophétie à football aza prophète sa nzambe te. Nzambe na mama football azarate. Et puis na oblobelo moko mama kapashi. Coupe du monde de banda robeta kala ba prophète bazala wapi. Kaka tangu RDC et Ken mondial nde ba prophète babimi. Ezala bon te maman. Les gens commencent à blaguer avec Dieu. Hein? Comment prophète a gopé sabi ma RDC a gagné 4-1. RDC a gagné 2-1. Comment yo un prophète comme une audacité au pesa ba score ya match? Non. Où va le monde? Mokili to kende wapi? Ezala raté maman. Yango moni Mama Kapash, évangile en Nzambe zo finga ma pa ba musicien te. Évangile en Nzambe zo finga ma ka pa na biso moko ba prophète. Ka pa na biso moko ba chrétien. Évangile zo finga ma pa ba fali te, pa ba faire te, pa ba wera te. Biso moko ba chrétien ko mona ngai wana na sima fali, ngai wana na sima faire. Nazo kumisa faire na kumisa fali, mais obosani rôle na yo. O Nzamba tinda yo ya osala. Ozola na mama. Ebele zo mona ba opesa ba prophétie. Il y a Congo, baza ba prophète. Ce ne sont pas des prophètes. Voilà des bateaux sur Internet. Baza ba prophète. Un prophète de l'Éternel qui est envoyé à annoncer la bonne nouvelle au peuple ne peut jamais regarder ma cambo et tali football. Les concernés y étaient. À côté de la mamba foot. Marcelo a raison. Non, voilà vraiment, pasteur Marcelo, en tout cas, on a appuyé yo. On a appuyé, mais Maramusu n'a appuyé, mais pour le football, il a appuyé. Il y a personne qui a appuyé. Il y a personne qui a appuyé. Mais il ne faut pas tout à son âme. Parce que éviter son mutazo reposer un peu ou pas. Non, on a raison. On a raison. Na pese exemple, pourquoi ça a raison, maman Kapash? Au moins, on a qui criminel. Abomi batasali mabe. Bible zoba c'est que tu par l'épée mourra par l'épée. Akufi. So mutabongo fo ebise pe à son âme. Abande ko sala mabe na mokili et akufi ebise pe à son âme. Non. Ngaso na monio mama Kapash obande ko tambola bien, ozamuta bien, maramio so bando sala ya bien. Automatiquement so kufi na ba en tout cas paix à ton âme mama Kapash. Parce que bande ko sala maramba bien. Mais tango sa maramba mabe kufi. En tout cas, na olobate paix à son âme. En tout cas, on a souhaité au Père son âme. En tout cas, sur ces points, pasteur Marcelo, en tout cas, on a appuyé. Vous en avez raison, papa. Na point, on a raison. Merci en tout cas, révérend Josué, qui est Gédéon, pardon. Tout qui est vraiment bien, papa Gédéon. Nzambe à Pambola. Au sein de l'évangélisation, puis la carte. Oui, na sala l'évangélisation. La famille, na on repose ça. Na sala en tout cas, on a une sala gango parce que c'est une mission. Okay. Bible zoloba aller faites de toutes les nations mes disciples. Donc j'ai le droit de prêcher, j'ai le droit d'aller de lieu en lieu prêcher la bonne nouvelle. Ngati lelo na ba wonzenate évangile. OK. Ti lelo na ba wonzenate évangile. Ata na supermarché na Koti Boy, na ta maman nzamba pambola bongola motema. Oui. Amen. Parce que je suis un chrétien. Nzamba bengela ngande pona makambo. Abengela ngande pona musalo. Donc na oyo kelango sonité. Na oyo kelango sonité pona osala ngo mama Kapash. Biti alikam na biso ya lelo to vandeli awa ezali message au faux prophète. Faux prophétie to boye ba ndenge nini et puis pourquoi
Téléméni ba faux prophète. Maman Kapash na téléméni ba faux prophète parce que nous sommes à la fin, on doit réveiller le peuple de Dieu. On doit réveiller le peuple de Dieu. N'appelle ça que au passage biblique qui moko dans Éphésiens, Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nathan auto commis ba faux prophète bazo détourner makasi ba vision ba nzambe, bazo détourner makasi foi ya ba nzambe. Na moment auto commis. N'appelle ça exemple moko. Par exemple, au mon prophète ton église mon songolo to pakala ya prophète moko oteka mai. Mai wana ta achango pe cher ali kam o $50. So muta sombi mai wana a utilisé azul au côté. À mon accomplissement. C'est pas que prophète wana asel nzambe na bosolo. Aza moteki mai, aza muluki mbongo, aza prophète solote. Na pese exemple moko. Mutu aye pa na yo. Abiso bi papa moi na ngaza na problème maluba. Na ko sandeni po moi na ngai abanda koloba. Aye pa no yo za prophète, oza mosala nzambe. Ou peut sa solution parce que tu es appelé de Dieu. Ozolanda mama. Si comme mutabon wa na mwana na ye, allez, oyebisi olobi que somba feuille de laurier. Jacob Amai, tu as fait de laurier na kati mai. Somba uli tia na kati mai wana sanction na feuille de laurier. Okubisi mwana batu akuboli feuille de laurier pendant 7 jours. Mais mwana na zui maloba te. Yebisanga toloba que oza vrai prophète. Oza muluki mbongo. Yango moni nga na yende contre batu wana. Na yende contre batu wana. Bato yo ba détourner foi ya bana nzambe. Un vrai prophète azamutu oyo tango oloba loko avec précision. On sait les loko avec précision. Abi que loko on est dans salle yango c'est Dieu qui m'a envoyé. Automatiquement lorsque mutu omeka amoni pas accomplissement. Mais yo tango lobi likambu to oyebisi mutu sala bo mutu ba accomplissement automatiquement aux faux prophètes. Merci en tout cas, toujours qui est vraiment bien yo prophétie eza nini pour yo et puis prophétie et le belakayo nini. D'abord, maman Kapash, professeur Merci. Alors, d'abord, professeur a édifié l'église. Professeur a kabolana noté. Professeur a édifié parce que tout le monde va prophétie et kaboli ba famille à bateau. Tout le monde va prophétie et kangi bana bateau bandoki. Tout le monde va prophétie en réalité comme si bana bateau bandumba. Donc c'est-à-dire que Waneza prophétie, une vraie prophétie et il y a quoi édifier. Vous voyez, d'abord il faut édifier le peuple de Dieu et puis une vraie prophétie a repéré sa lumière parce qu'un prophète a repéré sa lumière pour la nation. Un prophète a repéré la division. Vous comprenez? Un prophète ayaka n'a répété pour la division, mais un prophète ayaka pour na édifier peuple yanzambe. Un prophète ayaka pour donner la lumière au peuple de Dieu. Yango moni Bible zolo baboy attention na ba oyo en réalité ba opesa ba message onga na tindi bangote. Alobi likambu en réalité bomoni ba accomplissement na ngote attention na bato bongo parce que nganzambe na roboma bato bongo. Alobi yango na Lévitique. Sota na Lévitique chapitre 16 le verset 20. Bible zolo ba ke attention pas ba prophète onga na tindi bangote. Et pas ba sali nzambe onga na tindi bangote. Oh, bah, oloba makambunga na ebisi bangote. Bah, vous allez punir des morts. Vous comprenez? Vous allez punir des morts. Or, un vrai homme de Dieu, un vrai prophète, lorsqu'il d'abord pour donner la lumière, pour édifier son peuple, pour édifier le peuple de Dieu. Et après, maintenant, le peuple de Dieu n'a pas mon accomplissement. Il y a makambo pazoloba et na makambo azoko annoncé. Merci en tout cas, Papa Gédéon, oui, révérend. Ok, il faut exhorter, Moutou a maladie à l'endur. Moutou a un problème à l'endur. 66 ans et indépendance. Mais l'autre occasion, il y a en tant qu'homme de Dieu. Et là, on a une édification qui peut transmettre dans la vie sur l'endur. Mais nous, on a capacité télévision. Aux attendant 5 minutes, 3 minutes. En tout cas, peuple programme. Il y a l'ingomba adresse. En tout cas, peuple de Dieu, Nzambe alola apambola bino encore une fois de plus na ko bakisa. Et na oyebisa mutu moko azolanda nga sikoyo na Kapage télévision. En tout cas, bo luka bateki maite, bo luka bato yo baza pona ko édifier peuple de Dieu. Bo luka ba prophète o bazo ko édifier église Nzambe parce que na temps auto komi
exactement, c'est très critique parce que vie, foi, il y a un Nzambe belé détourné à cause il y a faux prophète. En tout cas, na ko annoncer message danga et pas batunya so ba landanga aux ana poto, aux ana France, aux partout dans le monde entier. En tout cas, ce que moni mosali ya Nzambe a oteka mai na ye mai wana en réalité eza recommandé dans la Bible, en tout cas faut boya parce que bis en tout cas moi Nzambe nyonso doit beaucoup plus vérifier la parole de Dieu comme les chrétiens bérés. Ba chrétiens bérés bazala lorsque ba Pierre balobi likamu ba bande ko vérifier on a quatre écritures. Lorsque mutazo yela yo évangile, tazo le message eza référé na quatre Bible en tout cas faut boya yango. Na ko édifier peuple de Dieu ba onyoso ba landanga en tout cas Nzambe alola pesa bino discernement, il y a Saint-Esprit, il y a Molimo Mosantu, boye ba ko discerner ba vrai na ba faux. En tout cas, Nzamba pambola bino bisika nyonso bozo landanga, na ina bisa mutu moko kaka que ba vrai serviteur de Dieu ba existaka, tout comme ba faux baza, tout comme ba vrai baza. En tout cas, mutu nyonso na besoin de contacter prophète, numéro nanga eko eza wana pour contacter ngai et puis prophète azana solution pour na mutu nyonso ozana ba problème parce que ngai na ko présenter bino évangile pur, na ko présenter bino Jésus Christ de Nazareth crucifié, ozana solution pour na yo mutu za maladie, ozana solution pour na yo mutu za na salle d'opération, ozana solution pour na yo mutu bota raté, ozana solution pour na yo mutu bala raté. En tout cas na yeli bino solution. Boluka ba prophète ya ba feuille de laurier te, boluka ba prophète oyo bazo kabola ba famille ba touté, boluka ba prophète oyo baza na kati ya pronostic ba match te, mais boluka ba prophète oyo bazo présenter Jésus Christ, boluka ba prophète oyo ba hôtel évangile ya solo mama Kapash. Merci en tout cas, Papa Gédéon, qui est mono vers la fin. Merci. Bomba prière, non, il y a sous-capote clôturé, non, adresse église et puis programme Nyonso. Oui. Église, c'est la monga foula, na refoulu. La numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est un numéro ya États-Unis parce que moi je réside aux États-Unis. Na yaki na Congo justement pour la reconstruction, il y a église. Okay. Alors comme j'avais une vision précise pour le peuple de Dieu, yango moni nzamba lobele ngai ko vanda kimiate, il faut les karaba plateau au fortifier bana nzambe et puis au la musa bana nzambe au bazaya kolala oyo bazana notion à tenter. Et ça cellule par cellule tonene. Et ça cellule par cellule. Na kenda kana zunga kana zana bana o batika laka pona kolandela musala nzambe. Ba comment on lia ba tu église a oyebiti. Voici l'homme namukuna. Mama Kapash nga na okota na makambo wana te. Na prévenir. Na okota na makambo wana te ezateke pona obanga mutu. Mais na okota te mutu na mutu emindenga osela nzambe et mutu na mutu nzambe akujije selon ba œuvre na ye. Po apatikali aso zate asala pe befort. Ezaka dikamba befort batbaya. Merci en tout cas moto nzambe. Prière pour te conclure. Bisiko za ozolandanga ocheka loboko na mutema na sambeli pona yo. Éternel Dieu de grâce, na sambeli pona papa moko, pona mama moko, bisika olandanga. Tika ete nzambe ya lola apeso solution na bitumba, to na ba problème oyo zolekisa. Tika ete nzambe abikisa moko na moko azana maladi. Tika ete nzamba pesa mwasi moko azana problème ya kobota pesa ebana. Tika ete nzamba pesa mwasi moko azana problème alibala azwa libala. Tika ete nkolo batu nyonso oyo balandi ngai moko na moko za lobiko na ye pe ba témoigner na kombo na Yesu amen. Amen. Ezala kiwana Moussa Nzambe jeune maile en tout cas a aussi mikili poto église za pe na monga fula na surtout solina eza dernière fois té beaucoup remona régulièrement na Kapash télévision surtout pour la bonne évangile de Dieu. En tout cas tous un numéro na to kotiana c'est on a besoin na au bengier directement et ça la biso pe bien ayeba quand même audience ya chaîne oyo à travers bino ils ont la prière ils ont la exhortation ils ont la partage makambo ebele oza okobela ozoluka Moussa na Nzambe en tout cas zali wana permanent pour na biso ba na Nzambe Nzambe apambola ba obalandi biso tokutani prochainement na émission Sika. Bye. Kapash TV. Kapash TV.